Masiala, conseil à l'empêche que moi si ozoni poani. Okozo ngate maman, okome de na poto ba misolo mambo ebele po na ngai normalement fallait ko changer notre pays. Na pays on nga kutaka na mutayebi. Nga vanda na. Mais na zoni bo Antoine a CPT. So ya mono be na zoni sara sani na CPT. Ba bien zongi po moi ce n'est fait dina na pas déclarer. Bazamo somba na dina na. Neto yo kaka. C'est ma maman lesbienne na ko le. Neto yo. Na ba lesbienne su ba comment la taper ma puta ba tsheba pays ba tsheba make up na sena ba ki lesbienne. Na ebisio. Je comment est ma maman bon papa il vous merci vraiment na ndini ko na mna pembe. Oh. Songi songi mla. Songi te alobi ye ko tunem tatenga ko nga senga salima. Nga salima na pesi papa il vous ba félicitation ko Pierrot ye bara ba mère amie na ba mère amie ma bé. Comment est ba webele va comprendre. Donc ton balobi bon c'est que Pierrot comprend il y a na zali na ni joie. Voilà, Pierrot comprend. Comment est pas nani pasteur Mike Kalamba. Ba ba relation na Pierrot aya sali enveloppe Pierrot. Et c'est binoté en point. Oh la dominga matanga na so le ba ça. Pour la sac na nga panke ma la bimisi na bindo massa 1000 francs na ngai yango po nde botika na mama pia ke kota ka bo gérer 1000 francs. Mike Kalamba ayaki pona makota kuna Pierrot. Yo ba kufela na ko ya soko bo mata mama tata. Yo mto ba te ko mpaki muto. Kufela na Mike pasteur Mike Kalamba. Sur la Vision et TV avec Barbie Moulouz, la pâtissière de la presse. Abonnez pour m'assurer sur notre chaîne, commentez, likez, partagez. Vous ne serez jamais déçus. Merci à notre boss et Iti Gassa et depuis France. Merci beaucoup d'avoir abonné à la sur la radio. Merci à toi, Méléa Magique, tout le temps de tous les jours. Merci à Liba, la Méléa Moutombo. Merci à Jancy Moutombo, père à la petite. Merci à la décoration. Merci à la radio, sur ce côté de la radio. Vraiment, tous les essais, on va vous aller sur la côté de temps de nous. Sur la date de nous, de tourner quand on est à solo ya mambo vile kana baba théâtre vraiment mambo za ebele ya koloba et na zanga moté na na sali moko ya ba comédien to ka to solo na e par rapport à mambo zo leka na mbo na bango ba théâtre vraiment nous sommes là tous les ensemble même si notre réalisateur sur vos sur la biso déjà après ça invité la biso bonjour salut mais ko ko to mi kan to ko la ila ko ba na na awa mambo zo leka na mambo Merci beaucoup Barbie pour le banni. Je veux comprendre ce phénomène en désolé. Biso na biso to comme les timote mama bedon yonga na lo. Mutu mabe zo utawa par rapport à quoi? Mutu na mutaza na kwa na ye azama kamna sapo biso munina na comédie asele lo moi bien. Peut-être munina maboko bravo mais biso ezalate. Biso omona to munina semelo no moi bien et comme sujet. Et comme na internet. Ils sont tous ces attaques à Yamoto, on comprend les phénomènes. Vraiment, on peut comprendre les phénomènes. On a dans matin à poudre de chasse, président Caleb, Abeti, président Omar Kara. Abeti est vraiment Kara et tout le monde au monde la miniature, bah lui, bah oui, il a dit, mais on a vu que le président Caleb a un comportement, on a vu que le président Omar Kabonga, comme président, le groupe n'a vu envie. Président, surtout président Omar Kabonga, on a Solane, on a vu le président Marambouana. Et vous attendez comme si vous avez un entrée. Donc, vous avez déjà. Ils sont obligés de vous dire que vous avez un poudre, il faut appeler ça un moutumbote. Moi, mon président, je suis gauche. Après, c'est un moutumbote. Non, tu ne vas pas faire son mot, tu vas faire son mot, tes amis, binana, mais ton sujet comme ça, binana, et amis, je sais que binana, à la photo, parce que tu as ça, tout le monde, ils ont binana, en tout cas, pour le maramba, Omar, Ténor, Abimana, binana, voilà, franchement, n'est bien. Na yé bien, on t'a dit comment on va rendre mon vote entre président Caleb et binana, mais la président m'a appris. Oh, non, il y a quelqu'un qui m'a confirmé pour le vote, on va en avis, on va faire ça ma partie. Oh, donc on a confirmé pour le vote. Donc, il faut confirmer. Donc, il faut pas me camarade. Non, pas me camarade, non, tu n'as pas posé. Ma pote sur l'année, bien, on n'a pas posé. Ah, non, tu n'as posé. Ouais, est-ce qu'on se dans le bassin qui faisait moi l'eau? Donc, il faut y avoir un marin le bas pour le bas. Oui, pour les gens. Mais parce que les vidéos, on n'a pas présent, Nani Caleb, Balobi, hier à lui, et ça, on a un bon tenir au Kalissa. Maintenant, on a le babi noté. Président Marazana comportement naté. Non, on a eu au marque bon, on m'a camarade. Na éviter ba wana eza na okaka ba base na mino luka na mwana esa bo mino ba youtuber nde ba biso. Non biso te bino moko biso te. YouTube nde ba mona kata
salima abimi tantu balati yango mekatana mbala moko bomona ekomi sujet te Omar aza makambo wana te franchement wana baokosele makambo ezaka batitre na bango baotia mpo bachaine na bango bazwa la vie po etalama poza Omar aza makambo wana mpe po eza kale mpe nano nayoka te te nayoka moto wana eza lokuta nano nayoka te président Caleb dans le local mais quand président Caleb a lobby et le cognon sur le camouflage sur bâtiment pas pour les liboso bah comme dit bah il faut que j'ai pour na ndenga viva ba rapport ya alibi ndenga viva ka donc ba comme dit bon moi que les gens comme le cognon sur tout ça ka kombo na yango poto on comprend maintenant poto comme ninja lola angola kutu ba non ba lunda ba kafufa ngole sila bon poto tout ça m'a fait opportunité OK ma poto papa bozonga kumisa nzambe et puis ba président mutu ba tena poto oketa le kana télévision loba neti président nga Freddy Mbayosomo auti États-Unis est-ce que na moniteur no président tout ça bémission ba kenga auti États-Unis ah boté président quand tu nzamba peso grâce au poto kumisa nzambe mais ne ba ye que no aza assemblée la makasi pour la nek na oloba bo na bémission ça bien que président ça makamona kumisa nzambe pas peso opportunité wana sunga mpe baoyo mpe batika no bakenda te bango mpe bakende bamona poto c'est ça nanga na bino bato bacomédie boza na baproblème de chaque fois baproblème ezobimaka tomoni awa nani oyo quoi c'est qui encore le nom Pierrot Ndombasi auti okufela mwana me bino kaka bata théâtre boye na matanga moninga me bootonga moninga matanga yango kutu akolekisa ngo mbala moko te aobombango kaka mpo bakanisele baenveloppe batiele bacotisation nayebi te komo moto oyo ekolekisa moninga me bozotonga moninga na matanga na ye moko nga namona bango namona bango na morgue baoyo akota kor amona Pierrot ebele bazale wana mpe ka bango wana bato bazala na morgue mpe ka bango bato ya liboso basala Pierrot basige Pierrot ayebana mwasi Pierrot ayebana mwana kufi azali bebe so ya 6 mois mama otende mwana nakufi na butu bamona butu wana bake bakundi mwana biso ana ya RDC bibembela na su te moya mpe batiamba moko amona eza te fo batia mwana na morgue baniveau ya Pierrot Ndombasi baza nango soki okende otieta mosusu na bahôpital mosusu kaka biso motonga tosa polémique Pierrot atie mwana naye na valeur ya mwana wana Pierrot atie na 51 tomona bango 22h mbangu baokona bakesa bémission kuna nde Pierrot akota mwana ye atie mwana na 51 mpo avanda araisonne eza mpasi ya barbi eloko moko pene ozala nango na ndako boye omona eloko wana eza te oyebi nde esala shok bato basambaka mabongo ta mosusu na bakufela te yango esala bango bongo mais Pierrot na shok wana na bolinga mwana monike nakokunda mwana nga mbama te netia mwana wana morte tomona yango mpa ya biso nyonso mutu soki akufeli mwana biso toza baafricain jamais bango Pierrot oyo bakenda nde mwana akufi na ekekunda mwasi Pierrot aza na famille na ye Pierrot Ndombasi mpe aza na famille na ye fo basangana tous les deux famille basolola ndeni bakosala mpo mwamba mwana yango basaki mais oyo bango bakomobeta basijana ekampa babi mwana moke fe bakende ngamba jamais banga bakekunde na butu mwana akufa so ba 20 so 21h déjà bakunda mwana butu na RDC na so plus na Congo bari bakunda mwana butu na butu wana kaka mpe soki akende okunda mwana enge kota sujet voilà merci okokomi merci okomi place mais sikoyo oyo conseil nini okopesa bango parce que tomoni lisusu awa nani pasteur Mike Kalamba ya ye aye koassiste bango apesi enveloppe kaka bacomédien baoloba mpo na nini Pierrot abombi mbongo oyo pasteur Mike ayeki nango ya enveloppe ezalaki mpo soki bakekunda mwana so bazongi bavanda bamela masanga me abombi mbongo kaka batatea bango ti lelo bango batatea tango balobaki ana bango ti lelo bango matanga mpo bamela masanga nayebi te naosenga nano na régie mpo balansele biso image ya Ibutu boyoka bapropos ya Ibutu parce que papa Ibutu nde akodévoilele biso yango ayekobimisa yango na poisa ke batongaki place ye azalaki nde ye mpa tokoki kokanga motema te ayekoloba ngo na télévision mpo ye amulani ya pembe bomoni mpe boyoki eza bapropos nanga te ezoengage kaka papa Ibutu parce que ye motalela ye biso yango ntango tolobaka mamu fo tozala na bapreuve ntango yo oluka olandela barbi olandela nani bosala bozongisa boye biso toyeloka elema parce que euti na monoko na nga te euti na monoko ya papa Ibutu bino mo boyeuti kolanda tozodéplore comportement ya bacomédien boye feti moninga abengisi olati mpena robe oke batie o makeup basali yo mpena perike no kitoko bapose yo perike bie batie o suki ya kitoko ozolia ozotonga moninga ozomela ozotonga moninga finalement toyebi te kotonga yango ya bino ekomi ya niveau moko eleve makasi boye po ani
elelo oyo koyoka ke mbongo wana ifale Pierrot abimisa mbongo Pasteur Mike apesaki parce que ezalaki mbongo fo bai so bauti kokunda mwana bazongi bavanda bamela masanga mais Pierrot azwi mbongo abombi toyebi te koloba nini mpona alobi mpona eloko omoni ndeti makambo bongo papa ibutu merci vraiment nandimi kozala molanga pembe omoni songisongi omolanga pembe songisongi te alobi ye kutu nde mutatangi bakombo nga mpe nga salima napesi papa ibutu bafélicitation mpo Pierrot yebaka bameilleur ami na bameilleur ami mabe tomoni bango ebele bakompele donc ntango balobi bongo seke Pierrot comprendre yake nazali na nani jour voilà Pierrot comprendre tomoni ke nani Pasteur Mike Kalamba baa barelation na bango na Pierrot aye asali enveloppe ya Pierrot eza ya bino te eza neti nga salima leso nakufeli Pasteur nanga Eric Ngunza ayeli nga enveloppe mpona salima nde akufeli eza ya bino te bango ti lelo baa na matanga bato bamela balia na bandako na bango baliaka te estce makambo wana erenia lisusu ka bino mokomola bapoison koma otambola lokola mopepe poison tokoma ozongo lokola na baye anazwi poison mais pourquoi bolika makambo kolia makambo omela Pierrot apesi biloko olie ozalaki na diare na oke diare esali olobani lokola nalia pa Pierrot diare ekosana botika makambo wana toyei kolelisa maminga na ntango pasi neti nga salima nazali na matanga Pierrot ntango toza nterema kitambo natelemi nasimbi nzala na zoni namelaka deja naliaka nanga naya kokonsole collègue nanga moneke no camarade nanga yaki me bino bacomédien nde bacomédien moko mosala mabe makasi ezosimba te bako moseka biso makambo ezali mpo bamusicien elongo mpo bamusicien eye mpo na biso bacomédien totika vi wana enveloppe o Pierrot azwaki etali bino te yo mpe zela boma mpe mwana o na ndenge nkote na 50 ane Pasteur Mike Kalamba ya mpe so enveloppe banda so kozwa enveloppe ana tambusa yango enveloppe bomela c'est pas bien bamelaki nga namoni ya bango bao bamelaki o baliaki mais bato mosusu baoloba bavandelaki na kasa bavandelaki na nini na veine de stade mais baoyo baolandela kaka mbongo enveloppe nayebi te comment okovanda mpena oréfléchir ke nde bapesi enveloppe wana eza mpona est ce que Pasteur Mike na monana alobaki ke mbongo napesi eza mbongo soki mbongo tokunda mwana bovanda bomela nalinga Pierrot mpo azala combattant en tout cas mpenza ndombasi nalingako mpo azala combattant asala bango bien kitoko mbasi moso okufeli baya suke baya te naso nayebisa bawe nde nayebiso barbi nde bawelelaka balobaka te non comédien moko ngali bakufeli koro ya na 50 bamisu baya sans soutien sikoyo tala bilongo na bango eza ya make-up te nde bakosala biso so omona elongo eza ya make-up te baye sans soutien mpo nani moto wana omonaka te olingo nanga ao chéri moto apona nsima boke koto kitoko te botika obino bato boyebana banzonzi ekoma osoka osopa bango na biso batasikisa Congo toleki bango na charisme bango bato bakenda western bazwaka bacode toomona buzoba ndeti moto azwaka code ngai nga salima bena kota western azwi code ese nakozala keno mpo Pierrot asombelanaka bien apoani oyo kolanda moninga matanga nafongola sak nanga mpa nterema na bimisi na bindomase 1000 francs na ngai yango mpo nde botikali na mama piake ekotaka bogere 1000 francs Mike Kalamba ayaki mpo na bango taki mpo na Pierrot yo mpe kufela na oko yaya soko oboma ta mama ta tata yo moto bataki kompaki moto kufela na oma Pasteur Mike Kalamba kufela mbangu mpo Pasteur Mike aya apesa biso mpe baenveloppe vraiment ça fait très mal ya komona baresponsable roi mikolo tala bango na babransard lingwele batie bango baotiango tatouage mpe monana te mikolo bakoma otya tatouage mpe monana te merci bandeko na biso nayebisi yo bamosusu bayebi bakokufa kaka na bongo balela maya miso etanga 7 couche 8 nayebisi yo tikako apesa biso lilamba pembe okufi elonga te eza ozonga bolenge mawa okoli deja tika comportement okoli tika bana baseri 9 baseri 2000 barenye yo mama seri 5 seri 6 okoli bokoli bacomportement oyo esala bien te parce que ezalaka bino batatéâtre ba12 bino bapoison bino nyonso bino finalement tokende wapi kolingana mibali bango na bango kobeta mosinzo oyo azalaki mobala moninga oyo bi azala na poto soki aye moninga amemi yo alakse ntongo omoni ozwi numero to moninga ake oye ale mobala na mpe so aza confiance mwasi ne ntango okenda ebe évite camarade wana tomona yango toyoka yango donc bino mosinzo ya makasi mona
so mosusu kasi pe ndenge ekoma okoyoka oyo na oyo bayokana te so okoti na susu yango mbali to wana soki alingaki boza balesbienne oboyi okominanga mondo ebele donc c'est que ntango nani oyo 7e bagarre ayaki kodévoile yango ezalaka mpenza ya solo mais 7e mpenza mabe te ndenge adévoile yango mpe bien bravo tosepeli biso atika yango mpe na ndenge ya solo atika yango déjà lokola so atika félicitation eya na 7e bagarre donc yo mpona yo banda temps nyonso ye aloba atika yo ndimaka te katika ena ndima te soki okoka yo mo confirmaka atikanga mpe na sepeli voilà 7e bagarre Salima, on a vu des problèmes à ABC. Dis parando. Dis parando. Na bango za ya mabe. Nga za na rando tina mayo ke sokwa na douche. Na ABC. Na za na rando na bosko mutongo. Vraiment, merci beaucoup, Bozali Polo, Bokola, parce que toi qui as 2022 et 2019, 2020, 2021, 2022, Coco dans 2023, et tu as Nicolas Rotanga, vraiment bon, c'est pas bien. Il y a un moment où papa il bouta et obéit, parce que ça l'a été passé ta parent et tant qu'ami, avec que Moutou, avant d'en déconner, avec les faire les solo, que boy, mais il y a les canaux de télévision, bien au fan d'un abaninga, au comme autant à Mninga, aux autos à Mninga. Donc yango lelo na Congo na biso pona ko betela mutu bisolo e ko ni bangisa parce que oyebite boko beba na colonie il faut ba voice ezo bimaka et ça ko bandi bo voice ebimi comment nga dans zak camarade na Salima to fana na Salima mais na obombele bankambu moko boye donc Salima tindelinga voice na zipe na voice wana na Congoli WhatsApp mo na Congoli WhatsApp mo na sala la na voice wana na tiki onga wana donc na yeba dia que jour Salima o meka ka osakana nga na balancer voice jour Salima osakana na balancer voice za mabe to tika ko tonga na air nyonso to tika tokola tolala tola mukamikolo ezokende tobongisa barelation na baninga parce qu'on ne sait jamais lelo oyo ekomi liwa olali olamuki boto ezali na Salima na Guinée babengi o barbine kote o moyen te ondima te ozomona tobongisa barelation na biso parce qu'on ne sait jamais lelo oyo Salima tomoni awa ndeko na biso azwi mobali na ye ya poto abengisi ye mpe na poto awuti mpe poto ndeko na biso Sarah Masiala e ake kokutana na mbanda mundele bandeko mosusu baoloba aboma libala lelo oyo ase retrouve sur na Kinshasa nayebi te yo kopesa ye conseil nini aboma libala to apersévere kaka na libala yango parce que ti mobali azwa temps na ye ya kobikiselo mbongo kolongola o na Kinshasa kobengisa o ntina poto azwi bacharge nyonso alingi nayebi te yo koloba nini parce que kuna mobali ana bana ata mpe na mwasi na ye ya mondele toyebi te ezali mpona mokanda to ezalaki mpona nini. Merci beaucoup Sarah Masiala. Conseil nga na opesa etake mwana mwasi ozoni kwani okozonga te mama okomeda na poto babisoli yo bambongo ebele mpo na ngai normalement fala kochange notre pays na poto change ne pays na poto kuna mwasi azolokwa soso pese baboti na bonza basoso tanto mobala na mundele azalaka pont ya Sarah Masiala asimbe na liboko akati mpo kati na ngambo mwasi na aza mundele mobali anika mutu mwini te soki alobi te azalaki pont te mpo nini obani alongoli na Congo amemi eti na poto azalaki da pont ko Sarah Masiala traversé déjà pont akomi na ele ana mosusu aomasukwani ase buzoba nga bongo Sarah na sepeli te ndongo ezali ana fallait ochange nos pays ntongo olingi ochange pays olingi okuta mpe na motu mosusu mpe angaka lorotokaka biso basi balorotaka na bango biso aya bale mobala boye azomeli nini ozomeli nini Sarah bazoseka po osala likomba tuna no quelque personne talanga nai nazonga yo eza combien de baactrice comédien bazoboma na ana RDC mpona likamba poto tanta mobali ana vandane 20 ans 25 ans ata Dubai apamba ata Afrique du Sud ata kuti matadi apamba na mobali amemai te mais ozwi grâce mobali abengiso na poto ntango okomukini okutimba na mbe na bana me ozolela nini olo changer pe en tout cas on a CPT na compte na CPT lo osali esenga pasi fala ozanoka na poto changer pays mosusu ayoki baconseil mpe ya bato zonga na yo baconseil bato wana bapesa baconseil bafutelaki ebiye kende na poto ndenge azongia barbine kanga data lelo omona mikolo bemisio kolanda na babenga Sarah azazoba balo bazazoba yebi tokomi na poto zonga mama nga Salima omiso gaji parane nakomi na poto bombalo osenga baje wana ayaya oyoka mpe na change pays na change mpe makambo nazongela su Congo nini makambo nyonso ezalaka théâtre te makambo soki ofuki osala yango na voi normal
na regrette na mosusu akokaka ne baproblème tamoni ke na mboka mpaya koka baproblème te ntango oki na mboka mpaya ezalaka ya kolenda biso tolendaka kaka congolais toza soso pembe tozanga mboka te na pays wana ninga kutaka na moto ayebi anga avanda na ye mais ndenge azongi boye antoukanga asepeli te so ya moni obe ndenge azongi sara sali na sepeli babi azongi mpo mwasi na ye mpe dina na mpe azodeklare bazala mosi komba na dina na nde toyokaka seke makambo ya lesbienne na ye kola nde toyoka na balesbienne mosusu bakoma olata mpe bamaputa batie baperike batie bameka moko na se na bakoki lesbienne nayebisi yo mama bota salima ye mama yanga kuta kufa ne kala mama ozoka makambo eleka youtube eza koezika mama batika makambo wana babongwana kwe makambo wana yango ezoboma mboka mibali bokomi bapede bokomi bavewe bantusu bazokotakalize bino na batv baolakisa mo bavewe ndenge komi basi bokomi balesbie bino na bino siko mondo eza sodome gomor yango tokomona ekoti mpena mpe tande la fin makasi sikoyo amona nde tike no mpona zwa salima na fula eta osi na nzonzi ifo salima koma lesbienne kitoko te kitoko te kilelani ya momo mabe vraiment kilele eza makambo mabe nayebi te awa tomonaki mpe mamoni bamemi bacomédien na dubai awa ekomaki babisi belgique moto abandaki kobengisa belgique bakati ye ekomi sila bato baofinga sila moto asali ke belgique po akende te sila moto akati dacosta na belgique nayebi te yokoloba nini est-ce que oyebi ke belgique azala patron oyebi belgique azala patron na merci belgique kadi nabengako mpenza ya komojalisi yo moto banda masolo mpe bombalanda belgique azala patron na sens nini lelo soki na restaurant belgique okuta bato baotravaille yango nde toyolinga na rdc bao baowela kovoyage oke na dubai tourisme ozongi osala nini na congo mama ni mama azala na problème ya motu te mama ta mosusu ta ya salima mpe koya mama pa oloba te nana tali lisu na groupe mona benda mpe salima aya dubai bansoki bango ozala na ndenge ya polémique eza bien te la patron na belgique tanto otikaleli makambo ne privé aza mpe na makambo asala aza na bafere na ye tanto otikalaki mpo na bafere na ye minonga mama oloka bakendai na mamusila mbala moko bokomisango sujet o belgique atikali mpo mama asaleli non bien te quand ya gade olobi le panier circule encore c'est que le panier ezocircule ya zoloba le panier circule encore mpo bakende dubai mais ntango ekomaki no voyage okoya batiki ye bameye mutu mosusu asala fe miso tumbatumba donc ayemononga oloba le panier circule andima mpe voyage mosusu oyo ye yatikali asala yango sujet te alobaka le panier circule yanga tour esircule kalanga te esircule pa salima alobaka bongo voilà salima mbote na bandeko bakolanda yo bon merci beaucoup na bandeko nyonso bolinga salima mayela di parando bamemana na pesi bambote na ngai na Brigitte Savané mwasi ya papa confort Savané de pitu babi wana kutu nabengaki ser te mama omoni basalima beti bazara boye eza grâce a mwa mwasi wana Brigitte Savané merci mama chancel confort merci na bébé confort na papa confort napesi su bambote yanga pa ye moko président José de l'homme sida bilele facile à garer babi mokili mwa napesi su bambote nanga pa Brigitte Katalai mwasa papa ale na Paris na bosani te ser nanga ya tongo Sylvie Nzazi mwana Danemark ya tongo babi bafetango ezaka bakondeya debo tuzola yani tuzola wana bana mama na bosani te napesi Patrick Chaka babi wana aza paster na Allemagne wana ya pena salima Achille Chaka famille Chaka puis napesi nde bambote na ndenge ezaka na bosani mpe te salima mpe azala na autorité morale na ye solal sans étude mabokine privé bana na nga napesi wa bambote famille nyonso yanga napesi wa bambote izombenza babi bouchire mwasi ya tongatonga zokontina otomati lelo merci beaucoup barbi voilà merci beaucoup komisa suka émission na biso nimo botu koyoka nimo botu kolamba vraiment esalaka bien po toyebi te ntango bino bomonaka biso place bozalaka bosepelaka na biso vraiment émission na biso toyebi ke biso kofinaka te kosalaka mosala mpona kosepelisa bamongi na biso oyo balingaka biso oyo balandaka biso merci beaucoup à notre boss Itika Saï depuis France merci à notre cameraman derrière la caméra merci beaucoup et cette fois-ci vraiment mosala ebandi efongoli mpena jango ndenge mpena esengelaka ezala et puis
bino kombo kozalaka je demande aussi parce que tosaka mosala mpona kosepelisa baboli na biso oyo balingaka biso motu moko talingaka abimisa eloko en retour azwa eloko te donc tokopesa makambo mpona en retour biso mpe tozwa makambo merci beaucoup na baboli na biso nyonso balingaka biso biso tolingaka ekandi na libération nzambe azongi te tozomona prochaine.